ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Mbote Nabino Banson, bienvenue à ce nouveau numéro. Il y a émission Nabino Vox Dei, Nebabaka, Vox Populi, Vox Dei, la voix de Dieu et la voix du peuple. C'est la voix de Dieu. Émission Nabino Vox Dei, Oyo, la voix de Dieu. Oto Bete Rabino Masolo Matali, Bonzambe na Bonzambe, Lole Kofuta. Ça c'est vrai. Bonzambe na Bonzambe, Lole Kofuta. Bandeko Balandi, merci. Nalinga Kabo, s'abonner massivement à la chaîne Nabino. Ceux qui vous suivent et vidéo Oyo, likez yango, aimer yango, et ressala malamo mingi. Après avoir aimé, au salapé, au partager yango. En tout cas, et ressala malamo mingi. Et puis s'abonner, s'abonner à la chaîne Nabino. Et que ça là, alors, la fois passée, tozalaki Nabino, tobetaki li solo ya ndeko Moïse. Prophète Moïse, Oyo Akufaka, après 3 jours, nous avons une extase. Dengue boyebi to lobelaka ezalaki juste une première partie boyebi sika to sukaka esika wapi nzambe amemakie na esika esambiselo na esambiselo ala kisi ba merveille likolo ndeko de fois aboya ikutu ko kita na na se mais azonga na se. Alors lelo zali deuxième partie to ko découvrir nabino nini est-ce que nzambe azongisaka ye to pe azongisaka ye te mais azongisaka ye na ndenge nini nini lekaka la kitaka na se message na yiraka bayi batikalaka na mokili awawa nde lelo to kozwa deuxième partie na biso ya témoignage oyo to l'acceptino la fois dernière et donc to kozwa déjà ndeko en ligne déjà mbote ndeko nangai Moïse Boni. Oui, ça va, Nangolo Nzamba Zobatela. Voilà, tolakaki bandeko pour la deuxième partie, il y a témoignage lelo. Ça va, tu es prêt? Oui, pas de problème, Nazali. Voilà, Nalingi, avant to betano deuxième partie, il y a témoignage. To kitaki sur terrain, to zaki na bandeko ebele, oyo ba lozalaki ba témoin oculaire. Il y a événement et les caca. On a rolinga to na nanu bango et puis to zonga pour que to banda vraiment émission nabiso témoignage nabiso il y a deuxième partie. To landa bango. Merci papa. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Voilà, merci beaucoup bandeko balandi vraiment bozomona awa tozali esika oyo wapi makambo elekaki. Il y a témoignage la fois passée on te yebisaka bino pona ko ndeko oyo Moïse akufaka après 3 jours à la Moukaki, Boukaki témoignage, et c'est la première partie. Alors, deuxième partie de Bokolandango Suko, Wana Bokomona. Alors, Nengo, tout ça qui m'a descente Moko Awa, Nesika Makamboleka, qui a tous allé na commune ya Bandalungwa, na église Sebeko Bandal 2, et Sika Pi, Ndeko Moïse, Wana Obokolandia Kolobawana, Yé, Akufaka après 3 jours Awa, et puis Balaki Sakaye. Ba makambo ebele na lola boyebi sika to suka ki na extase lenga kenda ki sika ba memaki na salle d'attente. Alors le roi le dit deuxième partie to baki ke to kita sur le terrain to yeba exactement est-ce que makambo na ezaki ya solo to pe lokuta to tuna ba bazala ki ba témoin oculaire ya événement wana ndengeli kaki na ngo awa to kota na kati ya église to zwa moi quelques personnes au ba kopesa point de vue na bango par rapport ya makambo eleraki est-ce que c'est ya solo to pe za lokuta. Alors to kota na kati ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Très bien, merci. Comme je vous avais dit que Toza Awana Kati ya Sebeko Bandol D, Nengene Sakibino Sika, Wapi, Ndeko Moïse, Obozoki na témoignage, Tolobaki Biso, Tozalaka, les hommes du terrain, Toyaka Kotala la source. Est-ce que réellement, Ndeko Moïse a Koufaka 3 jours ou bien ils ont inventé l'histoire Wana? Neto ye awe sika eleka ki na Sebeko Bandal de na commune ya Bandalungwa neto kosona ba bazalaka jour wana boko mona bango déjà yo ndeko Carlos Okoko ya déjà na bande comme ça bako ya pour ba témoigner ce qui s'était passé le jour au wana, je crois c'était en 2003. C'était en 2003. Voilà oyo azali ndeko Carlos o bomoni na photo wana ba fana kila ya kufaka lalaki ndeko yeyo ndeko Carlos Boni ndeko Carlos.
Malamu Papa Jimmy. Bon, mingi tu es pour un témoignage parce que tu es en direct déjà dans Moïse, ou le Lazare na poto. Et les 40 libertés sur le solo, on a parti mingi tout ça qui première partie, tout le monde peut pas baza déjà awa. Et les gens ont une histoire wana. Est-ce que Isaki ba inventa ki ango ou bien Isaki nengeni? Beton l'histoire nengeli kaki. So na koyoko loba. D'abord on appelle ça nous nzambe merci. Pour saluer tes mokola lelo na zala liboso ya micro na yo pour na ko témoigner makambo et salemaki. Soki na ko loba par rapport ya makambo et salemaki ya ndeko na biso topé mosali na nzambe Moïse. En tout cas makambo yo ebandaki mbala moko kaka boete ke bandi. Mais ezalaki 2 ans passés to bande ko zo message ba message ke nzambe azolo banabiso akozwa mosali na ye pendant 3 jours pe akozongisa ye akomema na kembo na ye pe akotalise makambo oyo eza ya kobomba makambo oyo avant makambo les 2 ans déjà donc avant 2 ans oui 2 ans déjà avant tozwa ki déjà ba message et le kola ngana bana ko tambola na ye ngana bande ko zala na ye parce que tozaki na ba service ebele donc son makambo na lo ba mbebele awa to kosilisa te donc on peut ça témoignage par rapport à makambo ndenge zalaki soki na bosani te 2 ou 3 fois nzambe alinga kozwa ye même na ba tamoko boye mais to zalaki wala ko ba opposant ko net ko boye na situation ndenge nzambe alinga ka sela ngo to lane ba étonnement ndenge ndenge salemela mais lokola nzamba za nzambe ki basakana nzambe te batelemela nzambe te mukolo nzamba décida kozwa ye mutu pa ye barazalaka te mais les gars on est dans circonstances nini omoni chorale oyo uti ko 45 ans so batali kuna omona fiche moko eza na chorale pèlerin d'Israël bakukisa 45 ans Moïse aza moko ya ba choriste na kati ya chorale wana et chorale oyo eza chorale moko ya ba mabondeli et bazaki na bazaka ba jour na bango ba prière ba salaka et le jeudi ezaka na moi ngapi na yeba kité pour nga nazaki na membre ya chorale wana te mais ya zaki membre ya chorale wana bazaki na prière na moi to sa église moko biso nyonso awa kana sebeko bandali de bazaki na prière ya makasi na moi wana ngapi na yeba kité il est arrivé que ndenge nzamba utilisaka ye makasi après avoir coordonné les messages des prophéties à prophétiser après on a nzamba zwaki en extase nzamba zwaki déjà mais bateau bane ko sambela na ye batika lo ye baté ngape na yeba ki pété pour na zala quitter mais nazo expliquer ndenge nini na ko yeba que non nzambe sa zwaki moment bazo ko sambela na moment na yo zala ki na noté mais oza muto bozala na ye to zala na ye to zala kana na ba prière makambe belé soka ke délivrance mo libanda donc ko kende te so ngana zate le bala est-ce que salami on sambela ya sakei et ça kenaki batu bazaki na ba comprendre pe loroté ba ebi pe loroté parce que ba misusu ba ebi ka na bitide ndenzamba etizaka ye arozonga na ye mais bazela ki tamulai bazeli tamulai ezala ki bongote pe ba bimaki ba kendaki mettons batikaki ndeko moko boye Christelle aza ataza na Lubumbashi ya bala akenda déjà yende mtatikala ki lokola kozela msusu nzamba rozongisa ye ndenge ya se rétablir par rapport ya simaropesa ba prophétie na ye ndeko na zelaki tia comme ba pokwa to ma ba 17h azola mukapete ye pe ayeba ke loroté ayebika ke non nzamba saela ka ye ezalaka bongo arozonga na ye mais ya mukolo wana izoki bango pe na tamulai ndinga tona yaki pe répétition ya chorale tona ye na komi liboso pour remarquer que place nzamba zulaki ye oui ils ont quatre églises mais ils ont une salle où ils ont mpanzi kuna mais borokende bomona salle ngo salle ngo za voye tout droit mais le ils ont modifié comme bureau ba maman et avec salle ba maman maternelle mais le comme bureau ba maman donc ndenga tamba ye na ye nende kwa na moi ça zo ebisanga ke non mutu na bozala na ye bananzamba ne ko utiliser sisiko cercle style maternelle sisiko yokutu nanu à se rétablir té donc ngakuna lembi na ngai donc yaka ozana mutu na awa ndenga na yebi c'est bon na kota répétition na zoya na koti pe répétition tant na zongi c'est wana akenaye ngape na zali banda wana na fandi muke na zeli mais na sentir que na perdre de 30 minutes pour na miliagi na nte fana ke na rolia ngabi non c'est pas comme ça
lokola na yebaki nazarana na yebaki ndenge nzamba etizaka mingi et lokola nzambe pasala biso ngolu na yaki na imposaki loboko j'ai commencé à prier prière na ngeza yaki nzambe a établi mosali na ye lokola za mosali na ye soki atike na eta o tamulai na ko bomoto na ye ko perdre écoute te ko banga te to banga bon ngala ko banga te parce que to zalaka na ye to yebi comment c'est le Seigneur a utilisé ye na yeba kité ngape na yeba kité ke non makambo nzambe alaka yango wana ngape na yeba kité bon ko bossa na c'est trop dire mais to yebi ka ke non nzamba la kabiso likambe ko sale mais na yeba ki pété makambo ngonde yango wana to yeba ki pété ndena imposer le boko ton imposer le boko j'ai commencé à prier c'est alors que nzamba s'est manifesté d'une manière forte oh non na mona te tant que tozalaka na ye directement na senti nzoto na ye vibrer et vibrer makasi pou abandi koloba kaka ya kolala bongo et j'avais directement compris que wana ezalaki ye te ngape nazwi kobanga ntango abandi koloba alobi na ngai depuis 12 heures bazalaki na prière na baoyo ya ye ya chorale nga nazwaki mosali na ngai na memaki déjà na kembo depuis 12 heures mais batu nyonso bazalaki na ye batikali koyeba te mais soki na kiti ngai nzambe eza juste pona ya koyebisa yo ke makambo na lakabino kala yango nde sina bandai kosala na nzoto ya mosali na ngai e bangisa ye ngai et par là na komaki incapable ya koloba lesu ke non nzambe eza neni parce que depuis 12 heures ici à memaki mosali na ye o nga na koma na ngona sukeleka ko exécuter o nzamba zolo balanga pe nzamba pesa nga ba directif tanga pesa ba directif nini to ko sala directif ezaki nini bon ba directif ezalaki ebele ya liboso to garder nzota mosali na ye ya mibale to temna pesa na morgue te to ke non na morgue te to bimisango pe en dehors ya église te surtout ça to bimisango en dehors ya église te to garder nzota mosali na ye batu balela te mais to yemba kaka to kumisa kaka nzambe et puis mutu o akoza na problème to azobela aya pembeni wana akozwa solution ya likambo na ye ba directive ezalaki bongo et puis na informer na batu ke makambo nzambe alaka ki bikosala ekokisami na mokolo wana bien aimé awa na nina lobani na likambo ninga to non photo moto olande ko falia ko la kisa sikoyo photo wana bofandi yo na ndeko june makaka pe o ko pesa témoignage ezaki na moment nini wana ezaki 40e jour bofandi na mutu na ye ala libo bon ba jour na koyeba souté sur les 40e oui mais jour na koyeba souté sur les 40e jour mais ezalaki déjà wana si akenda déjà extase wana za déjà na 4 extase na bisa zwaki ye ndeto zwaki ba photo wana mais koyeba souki ezalaki deuxième jour troisième jour bon na koyeba plein souté parce que bamboule l'équipe mo ebele ezalaki faire les années nini ezalaki na 2003 si je me trompe pas en 2003. Mais message n'est déjà 2001, 2002. 2001, 2002, il y avait déjà des messages baneko bima na munoko na yemo kona no mosali na nzambe et puis na munoko ya ba sali mususu parce que l'équipe autozala ngona intercession, to na plein de personnes au balai ko prophétiser. Ne sikoyo place nena loba ona ko mieux ezake message ezake ya Bible zoloba, nos voix ne sont pas les voix de Dieu, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nous devons faire très attention à makambo nzamba zoloba na biso. Mokolo wana ezali mokolo ya esengo, mais na mokolo ya esengo nga nazwa problème. Tant on a bimi nazo ebisa batu que jour J yangoyo par rapport à makambo nzamba lakaki jour J yangoyo. Mais les menga na kanisa na opesa message à nzambe malamu. Menzo ande nzamba sepela été. Par rapport à la grandeur de makambo nzamba ndo sala fallait pas na lobelango na ndenga na ndeko lobelango bon je ne savais pas pour na bima libanda na temps choral o ya yembaka bas si c'est répétition na ndiko pesa bon message wana so ba misu ba comprendre ba misu ba comprendre vite mais ngape na yeba kité mais tant on a zongi na so pesa message na zongi sikoyo place nzota mosali nezalaki c'est alors on est deuxième fois nzamba kita na kanda siko pour na kogangelanga makamba minene o nga nazo sala na se na moi o na mboka oyo et puis na quatre églises na bino ozokende ko expliquer yango batu na lolenge moko boye ezangi tina bene menga na okanisa ke na zoloba malamu menzo kanzambe amona ke na lobi malamu te
nde par là nzambe alobaki nange loko moko na bosa na rango te alobaki yo makambo nyonso esalama omona ngo te bien koza mwana na ye ozalaka pembeni na ye mokomona nkembo to omona na musika ndalobaki nanga lokola nga na siko loba lobe bima kende tanga la bibongo atika loba eso eloko te ben lokola nga pe na mosala nzambe na yebi loba nzambe malam na vanda na comprendre que bisika oyaza poso inda kona bomona ka on a etandenge zele ba mikolo wana molili ale na kati lumière ezalaki te nini te nga pe bon je peux pas aussi partir comme ça bien que je suis chassé na mona kembo na musika na loba ete na ko bongisa nzota mosali na ye na ko pelisa ba bouger ezala pembeni lokola ye monza mabe akotinda batu na bonzambe na eba ya ne bolongola qui de cette salle jusqu'à l'église ezakibino oui ezanga ezangai na wele po kenete bien que babengana kinga ozinjo to wana boye na ngoti na église bien que babengana kinga na wele ko kendete na zalaki wana na bongisi nzoto na ye na tandi yango bien na finiki bien pour bangungi bale makasi na kati na finiki bien na pelisi ba bougie quand on a pelisi ba bougie na kwa ko umela wana soute pour babengana lenga na bimi libanda na ye wani kozela ba mama o ya délivrance parce que c'était un jeudi au jeudi on a ba prière ya makasi ana butu e bana banda butu mo mbati tongo et ngam na ndeko diriger ba prière wana mo ba mama bazali awa mama dia connaisse bazawa ba no za appelle ba jeudi wana. OK. Merci beaucoup Bandeko Balandi, vous avez compris ezali moko ya bato bazalaka na bazala témoin oculaire parce que na série no biso tozalaka toujours au chevet d'actualité to kendara na source to yesika makambo eleka kapo mingi na première partie bo bengi biso lobi est-ce que mama koloba ezaya solo ndeka to tunaka mwana test ngo batangani za nani so lobi ki yoza kinois congolais faut tout na pe témoin eleka banani ba vivre ka yango. Voilà des personnes au Bazalaka, je me ramène au Leka. Na moni pe ndeko ladi. Na habité dirigeante, il y a pèlerin, ça dit dirigeante, il y a ndeko Moïse le prophète oyo akufa kyoyo, ye pe mama ladi. Boni mama ladi. Malam papa. Yo pe mokolo wana. Pardon, tika kontra mama kewa, photo zo malamo. Yo au dirigeant choral wana mokolo wana ozwaka sa ondeni obangaka est-ce que ça ya solo parce que bato mba ko dute que ça ya solo te makambo ngo eza ya solo po mokolo ngo ya prière wana tozalaka mais tant to kabona na biso tozongi na biso bandako nde toyeko yoka kaka banda 12 wana tozongi na biso bandako mais toyeko zonga ke toyeko zonga bandako toyoki sango tina butu ke Moïse bandala ki azolamuka te nde to ebangisaki biso mais tozalaki na ye toyoka kisango wana nde tango tokomi na ndako kendenga tikalaka na pongi ya kolala alamuka kisusu te azalaika wana tina butu yango ebangisaki biso merci ba boyaki lobi nango afandia wa azolala bozoya bomona kyango moi ngambote ke église bakokanga église bobanga te en tout cas ebangisaki mais tant que tu as que et salamela que les sources Dorcas mo peka kayembaka na pèlerin. C'est la première fois te salama. Première fois te. Dorcas sous sœur na biso moko ye mutali boso do e komela kaye ye pezalaika na baba na biso côté kuna na Selembao. Mais et salamaka ndengwana nde to monaki ke toza na grâce na kati ya chorale po Nzambe nde mtazo sala makambu na ye. Tobanga kite mais kotala batu babande ko ya bazoloba déjà bobomi mutwa wa bato ebele bande ko tonda bazo uta pena bisika ebele koya kotala kake mutwa lali place wana zolamuka te batu musu bazoloba bomemi ngambo tina commune basoda baye ba vérifier masoki eza ya solo donc makambo ngo eza ya solo makasi Nzambe asalela kabiso to ana grâce biso na chorale à travers le monde ba ko douter nazo ebisa bandeko eloko Nzambe en tout cas mutako kotiela ngo tembe azali te bacha tembe te po Nzambe akitaka ye moko te po abanda koloba na batu asalela kaka basali na ye et surtout azwaki ye po akeno talisa ye makambo nini oyo eza na likolo po aya kolobela batu oyo bazotambola malamu te oyo bazosala makambo mabe en tout cas yango batu bakotaka duti te na mambo bongo po mutu akoki kosala te na makasi na ye moko alali 3 jours akangi motema alamukaka ne te po alamuka po bandoloba soki ndenge nini eloko na soki Nzambe te mtasimbi ozana makasi ya osala ngote ezaka kanguya ya Nzambe nde mtesala kandengo na po alakisa monene na ye epa ya batu. Très bien.
Voilà, merci. Maman n'a pas de ressources qui s'en aillent. Boni. Madame. Il y a moko ya chorale de pèlerin. Après na moko chorale de pèlerin. Comment le chorale de pèlerin dit comment le pèlerin Israël? Et comment le pèlerin Israël? Ah d'accord. Aussi que biso moi dans mon cas vous avez quelques minutes et les cas n'engi yo pose alaka au vivre les Cambouana bambima ko douter nango ba ko lo ba ke les Cambo témoignage ya solo te de biso de butin to ya isika makambo ile kaka tout se rendre compte est-ce que ça vrai ou ça faux? C'est vrai. Pour la journée manque prière Seigneur peut me taper ça recommandaka to ka ba journée manque wana pona yé yango tango pesa mela kabiso en tout cas prière zaka forte na ndenge kokisa me boki de bande ko ba lobby to zonga kana biso ndaku mais biso ba mama ndaku to tika quand même bandaku na biso to ko ba ko lala na église message ta on ndeko Carlos alobi ete abimaka panza ki sango wana po Seigneur alobaka ke petango na ye ekokaki yango to tika même bandaku na biso to kendaka to sali misala to zongi na butu to lali mais to vivra o to vivra surtout 3e jour. Donc to mona maka même ta ban ko simba ban boye yo mo senti que simbingu ya moko boye tina ndenge salamaka na bata RTNC ba ya na 3e jour na ndenge kokisa maka o esalamaka en tout cas mutu sata zala mukolango amona ka miracle ne pe asimbaka pe azwaka par na ye yango wana nde o ngai na ngai na bakisa. Très bien, merci. Bandeko Balandi, Ndeto Sakabino Kaka, Tozala Nabiso, chef d'actualité. Toyaki Awa, Oizali, témoignage numéro très édifiant. N'est dans la première partie. Alors, on est dans la deuxième partie au Hollanda Oyo. Toyaki po, to lié l'utile à l'agréable. Ndemoni Toye Awa, na Esika, Bandeko Bomoni Totozana Bango Awa. Baza ba témoin oculaire, baza ma solo te ma sapoté, ba o ba vivre ka événement en 2003. Merci beaucoup tika te to continuer ni nabiso, voilà. ABC1 Television. ABC1 Television. ABC1 Television. Voilà, ndeko Moïse wana outi ko Hollanda. Bandeko ebele to kitaki tina sebeko bandal le de et sika pito ba témoigner vraiment témoignage wana ezalaki réel événement ezalaki réel. Quand le monde a négo moni bango et la Léonine. En tout cas, natondi nzambe mingi, natondi nzambe pe na komisi nzambe. Oui. Lisusu ya mingi koleka parce que nzambe aza malamu. Vraiment koyoka bandeko na ngai ba oyo tozalaki na bango. Vraiment esalinga esengo makasi nzambo ya bateli biso vraiment kino lelo lisusu bandaki message oyo to témoignage oyo salama nzamba bateli biso na bandeko na yoki vraiment en tout cas na pesi merci pa na nzambe pe na pesi merci na bandeko na ngai na yuti koyoka ndeko na ngai Carlos ndeko na ngai Ladi ndeko na ngai Blandine ndeko na ngai ba Junior Makakala vraiment na yuti koyoka presque bandeko oyo ba uti ko pesa témoignage to ko témoigner ba o bazalaki lokola ba témoin ya ko participer na kati na événement yango donc nzamba pambola bino mingi bandeko nanga vraiment nzamba mona bino abakisela bino ya ebele vraiment na oyo bolakisi na bolingo bolakisi epa ngai ndeko na bino Moïse nzamba pambola bino esengo toni motema nanga makasi. Très bien, merci beaucoup. Ok, ndeko Moïse siko tozongi na deuxième partie na biso boni tosukaki na tango bamemaki yo na ndako ya esambiselo bete so na lisolo tozonga mwa moke toyeba eliraka ndenge nini. Ok, merci papa na ngai na komisi nzambe liso mpona mokolo na lelo nzambe aza malamu oyo abateli biso ya bonne santé afin que to continuer message na biso et na pesi merci mingi susu na chaîne na biso vraiment la chaîne na biso ABC1 TV vraiment nzambe apambola biso chaîne oyo tombwa mekende liboso vraiment donc yambo to kota na témoignage na biso poto bana masolo na biso esika bito sukelaki na lingi na pesa mwa moke verset biblique na ebite suki na pesa mwa verset biblique moke pona na ezaka na kati ya témoignage na biso vraiment nini message nazo pesa biso so toyebi malamu toyebi yango na mokanda na Apocalypse chapitre 3 verset 20.
et surtout tanga ngokola zotal sabiso ke na makomi ngokola le biete voici je me tiens à la porte et je frappe. Donc si quelqu'un entend ma voix, donc alobi ke ngai na telemi liboso na porte na ekuke soki moto ayoki mongo na ngai afongoli ekuke na ye ngai na kokota pe na kovanda kati na ye e ye akovanda pene na ngai e lokola ngai na vandi pembeni ya kiti ya bokonzi ya Nzambe tata na ngai. Donc wana ezalaki maloba to makomi onkolo atalisi biso na mokala na Apocalypse 3:20 et na parlant na linebisa biso nini tina témoignage oyo to base na yango vraiment ezali kotalisa ete lolenge nkolo apesi biso na nzela na makomi na ye na makomi na nkolo ezoloba ete nkolo atelemi azobeta ekuke eza lokola lelo oyo komona ndenge mokili ezotambola komona ndenge mokili ezokende Nzambe amoni ete ebana na ye ebana na Nzambe mingi babipesi na kati ya basentiment na kati ya bamakambo na mokili wala nkolo atali ete na soki natiki boye bana na ngai bazokende na kobunga yango wana nkolo Yesu Masiya alobi ete etala boyoka ngai Nzambe na ye natelemi na ekuke mpe nazali kobeta moto nyonso ayoki mongongo na ngai soki apusani pene na ngai nakozala na ye elongo enenesa biso na nzela témoignage oyo témoignage oyo eye mpo na ngai na yo eye mpo na mabota eye mpo na bato nyonso dans le monde entier e moto nyonso tu oyo azala na kati na témoignage oyo na oyo azala te oyo azwa occasion ya koassiste na oyo nano ayoka témoignage oyo te e peut-être yo oyoka témoignage oyo olekisa yango omoni yango kaka eloko pamba donc otika na yo yango olanda oyo ebima na kati ya témoignage oyo te elelo ozongana na kati ya mokili ozongela no mokili ozongela no bamakambo na yo nyonso tu tala lelo nkolo alobi aye kozonga lisusu nkolo alobi na biso ete ye atelemi azongi lisusu koyebisa biso ete tozonga na oyo toyoka tozongela Nzambe e tokomona oyo Nzambe akosala na bakati na bavi na biso témoignage oyo eza mpona moto nyonso tu aza na part na ye na kati ya témoignage oyo moto nyonso tu aza na contribution na kati ya témoignage oyo ntango témoignage ezobima moto na moto akotala esika nini oyo akweyisamaki esika nini oyo abungaki nzela nini ye alekaki ndako nini ye akotaki misala nini oyo asalaki me Yesu atali nyonso wana te alobi ete voici je me tiens à la porte moto nyonso to akoka témoignage oyo soki olandi yango otia yango na kati ya misala okomona ete Yesu Masiya akovanda kati na yo mpe akofongolela yo ya makambo minene. Donc voilà, oyo ezalaki mwa moke comme partage na biso na nzela ya maloba na Nzambe avant que tokota na kati ya témoignage. Okay. Merci beaucoup et na kati ya témoignage na biso sikoyo tolingi tokoti sikoyo na témoignage mpona kotalisa biso esika nini oyo ndeko Moïse asukaki. Bon, esika ndeko Moïse asukaki ezali esika oyo kolo alobaki na Moïse azonga na mokili. Or esika wana yango nde ezalaka suka ya témoignage na biso. Donc soki bandeko bomoni tolobelaki mpona yango nano avant parce que kolandisama ndenge ntan na biso bandaki kokendele donc topesaki tozwaki mwa moke na se mpe tozwaki na suka zoka na katikati ya ebele ezali na katikati oyo toyokaki te oyo tolingi tolanda lelo mais tokokoma mpe na suka yango kaka esika oyo tosukelaki. Donc voilà, mais pour l'instant tozobanda nazozonga mwa moke ndenge bandeko balobaki babengaki ete tomeka mpe kozonga mwa moke nsima afin ke bandeko bacomprendre vraiment malamu vraiment nakosepela soki kosenga mwa bolimbisi moke na bandeko bobengaki biso oyo bolobaki keno tokendaki mbango mingi ezalaki suite à temps donc yango bokolimbisa en tout cas lelo tozala bino elongo moto nyonso tu zala wana yoka témoignage oyo ezala bien pour la biso to mabota la biso. Okay. Voilà. Donc nazongi mwa moke nsima kotalisa esika oyo ntango nakomaki deja na likolo ntango nakomaki na likolo esika oyo bandeko bayambaki ngai bandaki kopesa ngai ozana na esiki nayebi ke tolekaki lija esika yango mais na bandeli wana esika bandeko bandeki kopesa Moïse ozana nandimaki ozana esilaki biso wana apres tobandaki kotambola enatalisaki biso mboka yango ya Nzambe vraiment toyokaka yango kaka na sango mboka na Nzambe toyokaka na sango mais oyo ngai namonaki na mboka wana nanu natambola te na mokili mobimba namona mboka wana lolenge yango ezali nao namona mboka ndenge wana te. Donc malgré
malgré nazali lelo awa na mikili oyo esika nzambe alingaki nazala même le siko nazali lelo natali siko nazali lelo natali epai na wuti natali bamboka nyonso nga nalekela na nzali na témoignage en tout cas natikali komona mboka moko te oyo ekokai na mboka wana na mboka wana butu ezali te ntongo ezali te nzala ezalaka te kolela ezalaka te donc eza mboka moko donc na biso na bomutu boye donc elekelaka biso même na ngai moko boye namona na mboka ndenge wana te mboka kitoko etango toza kotambola toza kolemba te tozomona nayebi te ke moyi ezalaka nayebi te ke butu eyaka nayebi te ke baliaka nayebi te ke balataka donc nyonso to wana eza ya biso na mokili na mboka na bokonzi na nzambe makambo wana biso nde mutu awa biso mutu tolukaka yango na bokonzi na nzambe soki oza kuna okoyeba kutu teke oyo bato baliaka oyo bato bamelaka oyo bato basalaka nini eloko wana ezali te mais ozosentir kaka naza normal naza malamu nyonso ezali bien nzala eza te pasi eza te donc totambolaki tobandi kotambola ekamusaki nga bimboka oyo kitoko boye oyo mboka ya ndenge nini vraiment babilanga wi Moïse omoni mboka ya bokonzi ya nzambe lolenge ezali yango wana ntango kozonga esenge na yo oyebisa bandeko oyo otiki na se na moi botikala bino kosala fiere mpona biloko boza nango na se na moi wana eza nango na litomba te tala mboka kitoko kola bongisa mpona bino mpona nini bolingaka kowela oyo bozomonana biloko ezobeta bino na miso biloko bino bozolanda ezobeta na miso eza na litomba te etala oyo kola bongisa botika kosala fiere botika kobomana botika na kosala bajalousie botika na kosala na bamabe mpo na esika bino bozali mboka kitoko kola bongisala bino yango oyo oui nayokaki totamboli tobandi kotambola bandeko tozotambola nazomona ka nombre ya bato ebele toza na bango vraiment bazalaki gentil envers nga kosolisa nga kosekisa ngai meloka na ebeke na moneke tobandeki kotambola na makolo ti tozotambola na biso nyonso tozalaki dans l'espace motu moko atutaki nabenga soki kitalatala yango soki mpe cuivre soki mpe argent yango aza te donc titalatala mboka yango ozomimona yo mpenza ndenge biso tomimonaka elili na biso na se na mabele nzoka mpuna nga na kobenga kaka kitalatala parce que nazotambola naza komimona mais nazomiyeba te nini nalati nazoyemiyeba te soki naza na nzala soki nini eloko moko eza te donc ntango totamboli namoni tokokóma na esika moko ntango tokomi wana alembala moko bandeko porte yango efungwami ntango porte efungwami naye komona biloko eza na kati wana eza babiloko oyo ememaka biso awa na mokili lokola bamoyen de transport donc eza baexemple oyo ya bamakambo elekaka awa na mokili yango wana nde batalisaki nga yango kuna mpona comprendre eloko na eloko mpona yeba naye kotala na kati namoni lokola aéroport bongo ntango namoni lokola aéroport wana naye komona babiloko nyonso to oyo ememaka biso na moyen de transport donc soki nabi moyen de transport seke bamituka eza na kati baavion ezali bamasuwa eza biloko ebele oyo ememaka biso awa na mokili namoni yango kuna bon ntango tokomi wana bandeko bango na bango bandi kolobana epuis nayebaki mpe bango te nayebaki mpe bakombo na bango te mais bango kaka nde moto bayebaki kaka na kombo ya Moïse na ndenge na ndeko sona bango na Mangala babandi koloba keno moko alobi tomema ye na avion oyo mosusu alobi te so tomie na avion malamu te mosusu alobi tokende na mutuka oyo ya kitoko moko alobi te tokende ye na bato mosusu kuna alobi tokende na masuwa mosusu alobi donc baza koponapona biloko oyo basengeli kotambwisela nga mais moko na bango alobi te bandeko boyoka omoni baide bopesi eza malamu mpo na Moïse eza mabe te mais mpo na ngai namoni Moïse malamu totambola nde na nzela na makolo mpo Moïse aza mopaya Moïse aye mobembo akozonga mpo na ngai namoni eza malamu te ya kotambusa ye na babiloko bino bolobi parce que botala kuna na se mbala moko totali na se tomoni nzoto elali kaka bato ebele na kati ya paroisse nzoto elali na se directement tomoni alobi na biso bomoni nzoto ndenge elali Moïse akozonga ntango akozonga bato nyonso baza wana bazozela kozonga na ye bakotuna ye mituna omonaki mboka ya nzambe mboka ya bokonzi na nzambe omonaki yango eza lolenge nini soki tomeme na babiloko bino bolobi akomona yango malamu te wana moto otambola nde na nzala na makolo mpo amona nyonso tu oyo mpo ntango akozonga ayebisa bandeko nini oyo amonaki na kati na mboka yango oui bandeko bayokanaki bandimi mbala moko tobimaki na esika yango tobandi kotambola makolo
liloba nanga ezalaki boye tonka ndeka namonaki nzoto na yo elali na se wana namoni bandeko na nga nyonso to nayebaki tout le monde nazomona bango bao bayaki mpona koseka bao bayaki mpona bacommentaire bao bayaki balobi ke eza makambo ya lokuta bamosusu balobi bobomi ye mpona eglise oyo etombwama moto na moto azwa na makambo ne na ndenge na ye moto mosusu mpe azwa na ndenge ya mawa azondima mpena ke wi akufi akolamuka te moto mosusu mpe azondima wi ndenge eza wana toyokaki message déjà na eglise akozonga moïse akolamuka moïse akotelema mingi bato oyo bazalaki na kondima baza bandeko oyo tosanganaka na bango na kati na paroisse bango nde malgré ezalaki pasi na maona mitema na bango mpo na ndeko na bango ndenge alali wana bazotala eza pasi me bazalaki na confiance en Nzambe bazalaki na confiance en Nzambe eloko moko nasepelaki to nasepelaka na paroisse na biso ya Sebeko Bandal 2 bandeko na nga nyonso bao tozalaki na bango malgré pasi na motema me bayebaki Nzambe bazalaki na confiance ya parole ya Nzambe bazalaki na confiance bayebaki ke non Nzambe alobaki ya kozonga esengeli na biso tobanga te totya toujours elike epai na Nzambe Nzambe abaki après 3 jours Moïse akozonga vraiment nasepelaki makasi na bandeko na nga nyonso batata bamama bakoriste baintercesseur tout le monde na kati ya paroisse lokola bayokaki deja message nkolo alobaki Nzambe wana lokola bazalaka na confiance na ye e bazalaki na kondime ke Moïse akozonga mais par rapport ya bandeko bautaki libanda bayebaki message wana te malgré bandeko koyoka yango tant bandeko bazobaki akozonga mais lokola basanganaka wana te bataduti bayaki batamakambe belebele bayaki bato bayeba balobi tokokweyisa eglise oyo soki 3 jours alamuki te tokobuka ndako na Nzambe donc makambo nyonso ezosama na mokili oyo nyonso baza koloba nga na likolo nazoyoka mpe nazomona yango nazotalisa biso bandeko toza na se na moi totika kotuta tolo na posa ya nzoto totika koluka biloko ya mokili eza na litomba te totika kosala fiere mpo na nzoto oyo toza na yango lelo nzoto oyo kopona na yango na se na mabele e moto soki akufi ya solo tozalaka na mawa me bana na Nzambe toyeba ete moto soki akufi eza nzoto nde moto ekufaka nzoto nde moto epolaka me molimo na biso ekendaka directement epai wapi Nzambe abongisa mpo na biso bana na ye donc c'est ça moto akufaka te molimo ekufaka te nzoto nde moto ekufaka moto soki akufi ata bozoboma nzoto ata boza kosala nyonso na matanga na kolela aza wana azomona bino azoyoka bino soki bino bolobi ye azoyoka soki nyonso bozosala na matanga na ye aza komona bino mais soki ye alobi bino bokoyoka te mpe bokomona ye te pourkui esalamaka ndenge wana esalamaka ndenge wana pamba te Nzambe molimo na Nzambe oyo Nzambe atia kati na moto soki moto akufi molimo ebimaka nzoto etikalaka molimo nde ekufaka te parce que molimo yango wana nde Nzambe asalelaka biso na molimo yango wana nde tosololaka na Nzambe donc tolataka nzoto ya sika moto soki akufi alataka nzoto ya sika donc aza na autorité to pouvoir ya koyoka bino mpe ya komona bino mais soki alobi bino bokoyoka te mpe bokomona ye te donc moto akufaka te nzoto nde ekufaka mais molimo ekufaka te parce que nga na bandaki koyoka na ntango wana namonaki kaka nzoto elali malgré tobandaki kotambola malgré nazoki nzoto ya sika mais kati na nga lokola namonaki ndenge nzoto elali na mabele bandeko naboyaki nzoto oyo mbala moko nazalaki ya kosepela te soki balobi totala na se soki natai na se namoni nzoto elali nayebisi bango ngai bandeko antuka nazosenga na bino boyebisa bandeko baza kuna na se bakamata nzoto yango kaka so mokolo ekoki bakunda na bango mpo ngai na kozonga na ngai lisusu te na bolamu ngai nazomona awa na makambo ngai namona te lelo naye kovivre yango ale nazonga lisu na mokili ya masumu nazonga lisu na mokili ya pasi boyebisa bandeko na bakunda ngai na kozonga na ngai te bandeko natiaki matata ezaki facile te natiaki matata mpona kozonga na nga vraiment ezaki facile te naboyaki makasi nabandi voir même nakolela ngai nabi na kozonga te naboyi na kozonga te natikali awa natikala nanga nabi natikali deja ngai na kozonga te balobi na nga Moïse te kosala boye te omoni makambo esalami ezalaki na volonté na yo te ezalaki na volonté ya Nzambe tata Nzambe oyo osalelaka Nzambe asali boye na nzela na yo
eza mpona kozongisa bato na nzela na ye mpo bato ebele batika nzambe bato ebele bandimaka su nzambe te bato ebele ata aza kosambela me apesa motema na ye te epai na nzambe wi azoya na ye na losambo azosambela na ye me soki olandi lolenge na ye soki olandi bafaso na ye azalaka baetadame na ye vandeli na ye faso atambolelaka ezopesa esengo te epai na nzambe yango tala ntina nzambe asalango na nzela na yo do yo fo ozonga po soki ozongi te bato bakondima teke makambo nzambe moto asali yango tala lolenge baye na tembe baye na dute baye mpo bakweyisa ndako na nzambe soki ozongi te milimo ya bato nyonso tu wana ekokende wapi omoni teke satana akolonga parceke bazokana batumba babuka babebisa eglise mpona nini mpona bazondima teke nzambe moto asali kati na yo yango wana ifo ozonga tokontinuaki totamboli na bango ntango totamboli po ete sikoyo namona makambo nyonso bakotisaki ngai na ndako moko nde naotaki koloba ndako wana nakotaki ezalaki ndako image ya ndako balobi nanga mosi okokota na ndako wana ntango tokomi porte efungwami dans le vide dans l'espace ndako mpe ezalaki dans l'espace nakoti na ndako wana nakoti mesa moko na bakiti mibale ezalaki mpe dans l'espace e nazwaki kiti moko na fandi kaka letanga nazovanda na kiti wana mbala moko namoni na kati ya ndako wana namoni makomi ekomami ebele kobanda likolo ntina se ti likolo ya mesa tina kiti ngai nafandaki tina se na makolo na ngai nazomona makambo ekomami ya ebele ya kosakana te e directement nabandi kotanga makomi wana nzoka nde ntango nazotanga yango ngai nakanisaki lokola makambo soki makambo nini batieli nga wana nzoka nde eza makambo oyo ngai Moïse nasalaka na mokili kobanda kobotama na ngai ndenge nabotamela makambo nyonso ngai nasala na mokili ekomami na ndako wana na ndenge kokola na nga na ndenge na bandeki kosambela nzambe na bandenge na bandeki koyembela nzambe soki ya lokuta soki ya solo ekomami na ndako wana na ndenge nakimaki na bamboka oyo nzambe alobaki na ngai keno na komema yo na mobembo nga na bandeki kokima ekomami na ndako wana e soki nazalaki ndoki soki nazalaka moyibi e na lokuta esongisongi koswana makambo ebelebele oyo tosalaka na mokili awa nyonso tu ekomami na ndako wana mpona koyeba ete ezali mpenda yo Moïse nde makambo eza ya yo donc bakomi nkombo ya Moïse batie makambo osalaki Moïse tala osalaki boye Moïse osalaki boye Moïse na kati ya ndako wana makambo etondi donc ngai nabandi komituna ngai nabi me ndenge nini na kati ya ndako ngai nazali makambo nyonso ngai nasalaka na miyebi mpenaki eza nga donc batie nkombo na ngai mpena Moïse manzambi tuzolana ekomami na kati ya ndako wana esiko ekomaki awa ndenge nini makambo ekomi na kati ya ndako oyo nani aye kotika yango bandeko nazoyebisa biso ya solo nyonso yo ozosala na mokili oyo lokola yo ozongisa nzambe na nsima lokola yo opesa nzambe mokongo lokola yo osalelaka nzambe na tanto plito oyeba yango malamu eza na mokolo moko ezozela yo eza na ndako moko ezelaka yo eza na ntango moko boye ndeko na ngai ezozela yo ndako wana porte nango eza kofungwama ezozela yo ndeko na nga liboso na vi na yo moto akosambisa yo akozala te yo moko kosamba na makambo na yo nyonso liboso na nzambe okowanga na wapi oyo okowanga na esika nini oyo eza ngai te moto nasalaki oyo yango nazobisa biso bandeko na nga biso bato tokangami na baposa ya mokili tokangami na bamakambo ya mabe tokangami na bakotie na baninga bapoison kobomana tokangami na lokuta moyibi tokangami na makambo ya mabe ya songisongi bien aimé yebaka oyo ozosala eza na mokolo moko ndako wana eza porte eza polele ndako wana ezelaka yo naye koyebisa oyo lelo pamba te baoyo nyonso tokunda bakenda bango bazonga te ya bazwa okazio ya kozonga te mpona koya koyebiso makambo nga nalobi lelo mais nzambe asaliki ngai nazonga po ete ntango na ngai onga na kokende ekoki nano te yango nzambe azwaki kaka nakende kotala nazonga mpona ya koyebisa yo ndeko na nga ndeko mwasi mobali yo moto ozolanda nga na ntango oyo yebaka yango nyonso oyo ozosala ekomamaka na ndako wana ebombami mpo na yo mokolo oyo okokende okosambaka yo na makambo na yo moto akofunda yo azali te moto akosambisa aza te kaka yo moko na lolenge na yo na makambo na yo osalaka yango wana sele moma ntango yango oyo na nzela na témoignage oyo bien aimé soki oyoki makambo oyo okanga motema te banda komitala nini yo osalaka na vi na yo
est-ce que osalaka esepesaka nzambe, est-ce que otambolaka na kobanga nzambe, oyo nyonso osalaka soki omongo eza mabe ntango yango oyo leka liboso na nzambe, luka nzambe na solo, senga bolimbisi banda kotambola na kobanga nzambe. Merci bandeko balandi, je crois ndeko bomoni papa na biso Moïse botu kolanda automatique il y a deuxième partie tellement témoignage déjà mon nene, c'est-à-dire ba fidèle au banda kolela yona au balakisaki ye ayebisa bango message nini nde tokolanda yango na troisième partie tobengi yango suite et fin nde bokolanda yango. Merci na retour andi biso vraiment botikala toujours scotché cimenté na chaîne na bino. Merci na boss de Djubatantu, merci na maman Marlène. À côté d'un grand homme il y a toujours une grande femme. Merci sur la pesi mbote na bana tout ya poto hein Boboul Batantu. Merci na maman Chantal Ayao puis papa Osé. Merci. Bon continuer à liker émission, bon partager témoignage au na émission na bino Vox Day vraiment tous en apprendre repasser toujours ba sentiment pour la ba vérité il y a makambo batadi bonzambe ndenge to ko ba bonzambe na bonzambe lole futa. Merci na grande équipe d'Ano, merci na Fali Matoko, merci aussi na bandeko nyonso oyo balanda biso vraiment bon s'abonner massivement. Alors ceux qui nous amazongité te retenir prochainement pour un autre numéro. Merci na frère Moïse, merci. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.